Mama mami a tokuti na wenza Secomaf ozo sala nini? Nga bokuti nga na wenza Secomaf na yeko débrouiller vie na nga na vivre kanango kaka na vie ya koteka matembele. Alors mama tomoni na wenze oyo ba mama mingi batiki ba mesa baza koteka na mabele. Eza pona nini? Ba mama batiki ba mesa ba koteka na mabele pona nini na ba mesa kuna batu balinga kosomba mingi te. Yango wana bakitaka mingi na libanda na mabele. Yango nde kuna nde bateka ka bien. Biloko tozo teka mikolo yo biloko eleki cher. Biso ba mama tozo kokali susu vite. Batata bazo sala te. Biso nde ba mama tokoma kobokola bandako. Sa mama mbele ndako moyelia ezate. Kaka makasi ya ba mama kaka. Bafongola misala bino bana na biso bozwa misala. Batata bazwa misala pona vie na biso ko ko marché po soki boye kaka vie ya ba mama ezo marché kaka na ndenge kaka ya premier président ti lelo 5e balobaki ke tokozala na vie ya bien mais kaka toujours passe kaka ezo continuer. Ba mama na pe ba teka libanda fo bazonga na kati ba teka na kati ba messe tikali vide bango ba oketeka libanda eza penza malamu te. Biso mo to préférer to teka na biso a po kuna ya kati moye bakila ba mona nezate ya mo biso to préférer to teka na biso a ba difficulté ka ngala mola randeti na rolo banana batatike mususu ko ya bloka mukie mais bakotia to batike ko na 4 bot ka tike mo to zo te ko zo ne lote mais ça obligé faut futa tike en plus wenja so do mola a salité soin pesate. Est-ce que vous foutara ba taxe à l'état? Est-ce que vous foutara ticket? Oui, ticket to futaka. Mbongo ane kenda wapi? Bon, ba chef a wenzi baza ba mutu bazo mbongo wana. Biso to yeba te. Ngana bandi ko teka wa depuis 84. Depuis 1984. Wenze we zalaki déjà. Ezalaki déjà. OK. Papa wenzo yo lokolo monyango esa wenze koko sala boité. Est-ce que ba installation hygiénique ezali, est-ce que ba toilette ezali na wenze? Toza na toilette sécurité to kenda ko suwa na ba kwa na ba côté mo ba ko bata ma to sani ni to subi. Papa wenzo toilette ezate. To koma nete baniao. Koso yoka neti baniao elakini. Kati sikoyo konyoko la te yaya sikoyo comme que ko luka place ko sumba yo moko. Yo moko me na wenze toilette ezalaka te. Eza na toilette publique te. Toilette publique ezate. Soki ezalaki na toilette publique l'état sala bango asala biso weze oyo na toilette mbele to kotaka na ba toilette. Mais aba ba toilette ezate. Bato bazo kota na bango par-ci par-là bazo ngene ko suba ko sumba. Besi na mona kana wenze oyo wese ezate. Siko eloko ka ya grave nde eza na wenzo oyo ya pasi tozala nango te to na toilette te. Okimi mbango na ba jardin wa kuna maecho ozomona kuna OK o se soulager mukolo bilanga na pe alinga. O ka ngana oloba ezake bakonzi ya leta bataela biso likambo babongisa biso wenze ba fulu boepe maladi salongo esalaka te kaka place oyo tozoteka pesa mbongo place oyo tozoteka pesa mbongo mais pona kobongisa wenze papa ezate est-ce que ezalaka? Avez-vous des odeurs qui vous dérangent et qui dérangent votre entourage? Ne vous inquiétez pas. God Aim met à votre disposition la crème miracle pour éliminer tous les odeurs du corps et vous garantir une fraîcheur permanente pendant 21 jours après une seule utilisation, contrairement aux déodorants qui ne font que masquer les odeurs. Fait à base des produits naturels dont des racines, plantes et fleurs, ce produit ne contient pas d'aluminium, ni d'alcool ou tout autre produit chimique. Appliquez dès maintenant la crème miracle sur vos aisselles ou toute autre zone du corps ciblée et libérez-vous de mauvaises odeurs. Avec la crème miracle, sentez la fraîcheur qui correspond à votre personnalité. Les mauvaises odeurs, et ça dure 21 jours sur les corps. La crème miracle, applique à tes aisselles, tu vas. La crème miracle. Certainement vous remarquez, na simananga eza wenze. Lelo toza dimanche te, toza jour férié te, mais wenze eza vide. Mais soki totali na mupandi, tomoni ba maman bazoteka ndunda batia yango na se et pourtant wenze ezali awa etikali vide. Et kamwisi biso awa tozali na route Secomaf na Kinshasa. Pona nini ba maman batiki wenze ba préférer bateka biloko na bango na se. Question na biso ya lelo yango wana. Mbote na bino nyonso ba ebozwi libaku malamu ya kolanda biso. Pona ko répondre na ba question wana, tokei kokuta na ba maman bateki
ya wenze ya Sekomaf ba expliquer biso pona nini ba préférer bateka na libanda alors que wenze o batongeli bango ezali awa. Bolanda biso po bozwa réponse. Ah. Et quand tu fais un, tu sais, aux avez un micro. Alors balandi tozali na maman wane o tokuti awa na wenze ya Sekomaf a expliqué biso pona nini wenze ezali vide na heure tozali 13h heure ya Kinshasa. Mbote mama. Mbote na biso. Teko kuta yo awa na wenze ya Sekomaf. D'abord ozali moteki? Si na moteki. Awa na wenze na bino pona nini heure na 13h wenze ezali vide? Wenze vide pona biso bana wenze to bandango 3h. 3h wana ti bomi heure de batu basombaka bake koteka. Biso soto tekela batu basomba ba bakina ba wenze Gambela marché grand marché liberté to tekela bango. Alors na moment oyo ba keikei. Yo moni wenze vide to teka na tonto bana na wenze ti na baba batu akabele. Yo moni bongo. Mais na musika to moni ba maman mususu batie biloko na mabele. Pourquoi pas bayaki kotango na mesa air basi air bino bosisia. Babane dena tongo wana. Ba yo kotia susu aba yete po bana tongo bazaki ba fufula de la place bana tongo wana ti e ba yo tiate po e au moins côté za vide ba klemba yo suka kuna. C'est ça le problème. OK. Awa siko boteka nini awa na wenzeo. Boteka légumes nyonso, pondu, matembele. Nyonso kaka tuteka nyonso ba aubergine tuteka nyonso toza wonzima ya bandunda. Donc a ezaka wenza bandunda bino botekela ka ba mama o bateka na ba wenze mususu tutekela ba wenza mikemi tutekela bango na wenze na bino ba difficulté nini boza na ngwa na wenze na bino. Bon po difficulté belé kaka uyembole beta onza mukema biso bo poli difficulté za ngwa ngwana ditoya difficulté ba taxe susu to futa ba taxe et nyonso tozana ngwana ba konzoya ko senga ba to nini ba senga ba mbongo to pita ba mbongo au terme sur 1000 francs so 800 ba ticket de salaire to futa mbongo. Na ndenge boyaka tongo makasi bongo lobi 3h du matin, est-ce que sécurité za la koto na heure wana? Ah za insécurité. Insécurité parce que koto ba biba za ke beli ba kundo ba ze belé. Insécurité mais za ba protéger ni kapso mais insécurité. Bayebisi biso na ba recherche to sali toyoki ke wenzo ezaka na toilette te. Eza ya solo to lokuta. On a ba zamba wana mais c'est pas normal, c'est pas bien. Te wenzo ezala toilette ezala te. Message nini okoki ko passer à travers caméra na biso na ba konzi o ba balandio. Ah basala ka oui, c'est pas bon ça pe basala oui, c'est ba tapeka okuza na sécurité, ça pas insécurité zali. Je suis na karana. Merci beaucoup, maman.
Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani mama? Kombo na mama mami. Mama mami a tokuti na wenza Secomaf ozo sala nini? Nga bokuti nga na wenza Secomaf na yeko débrouiller vie na nga na vivre kanango kaka na vie ya koteka matembele. Awa yo osombi awa po kende koteka esika mususu to yonde outi na ona bilanga po teka awa. Nga na eza na musombi na yeko somba na keteka na wenze ya kale. Na côté d'État. Na commune à Kisenso. Ka commune à Kisenso. OK. Donc pour la baoba yebi, donc on te comprendre que à Katisi a outi na ngambu mususu ya rivière Njili à Katisi a Sombiawa a Rozonga kuna pa kende koteka. Alors maman tomoni na wenze oyo ba mama mingi batiki ba mesa baza koteka na mabele. Eza pona nini? Ba mama batiki ba mesa ba koteka na mabele pona nini na ba mesa kuna batu balinga kosomba mingi te. Yango wana bakitaka mingi na libanda na mabele. Yango nde kuna nde batekaka bien. Mena ba wenze na ba mesa pe oyo batu mususu pe so baleki ebele. Batele mafanda kana bango na likolo ba mesa. OK. Siko ba difficulté nini bokutana nango na kati ya wenzeo ndengo ya kusomba biloko. Papa ba difficulté moko eza nango te biso to yaka na biso basombe oyo nyonso ezoleka wa tozoyeba te. Mbo bato bazokende fanda kuna na kwen kuna bazokende kosumba donc soki obaluki awa salite leki mingi yango wana bazokima kuna bazoya koteka na balabala contrôle ya bien suivi eza te yango bazokima salite wana solo wana mpona bamaladi yango wana bazokima kuna mpona eza na toilette publique te toilette publique eza te soki ezalaki na toilette publique l'État sala bango asala biso weze oyo na toilette mbele tokotaka na ba toilette mais awa ba toilette eza te bato bazokota na bango par-ci par-là bazokende kosumba yango wana omoni ke gaz wana yango bato bazokima. OK. Bon, message na yo eza nini en tant que maman oyaka kosomba na wenze ya Secomaf, message nini relancer na bakonzi ya mboka o bazotala o? Bakonzi ya mboka bango bazana bango babongisela biso kaka makambo ya bien na biso ba mama. Biloko tozoteka mikolo yo, biloko eleki cher. Biso ba mama tozokoka lisusu vite. Batata bazosala te. Biso nde ba mama tokoma kobokola bandako. Sans mama mbele ndako moyeli ya ezate. Kaka makasi ya ba mama kaka. Bafongola misala bino bana na biso bozwa misala. Batata bazwa misala pona vie na biso ko marcher po soki boye kaka vie ya ba mama ezo marcher kaka na ndenge kaka ya premier président ti lelo 5e balobaki ke tokozala na vie ya bien mais kaka toujours passe kaka ezo continuer. Pesa pe message na bourgmestre pona likambo etali toilette na kati ya wenze o est-ce que bato bakoki vivre nesika o toilette ezate alors que bakondi ya commune bazali o bakoki kosala ta mwa misala wana o ezana nu ya mikie na niveau na bango message na yo na ba bourgmestre. Bon ba bourgmestre ba yebiteke wenze o ezalaka na toilette te ba yebi yango ti bango ba yakawa ba yakozwa banani ba kongola kampongo na wenze l'État te l'État mutaya ko kongola mbongo na wenze ambo yebi defonio so place ezali esengeli l'État yeba kesika mutu azali eloko aliboso ba welaka toilette mais bango bazosala biso eloko moko te donc soko yoki poso a besoin kende ko se débrouiller yango zomona kote kuna na sima kuna ya toilette kuna na nini bato bazokende ko suba kuna ale moyen ezate. Merci beaucoup maman. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Mbona mama Charlène. Maman Charlène, tokuti awa na wenze ya Secomaf. Bien que yote garandunda te, mais au fréquentara wenze o. Okoyi koloba nini à propos ya wenze oyo ndenge bato bazo vivre koto.
Bon, pour nanga, nanga coopérante, na yaka moi temps mukie, na bon si blo nanga na koti. Bes na mona kana wenze oyo, wese zate. Propriété za nango ba 14 15 ba kombola kana bango. Mais bes ezaka makasi ba sala ba wese. Ba mama na pe ba teka libanda fo bazonga na kati, ba teka na kati. Ba messe tikali vide bango ba oketeka libanda. Eza penza malamu te. D'abord c'est la banque ba wese nkena zaiki nango yangwana. Olobi likambo propriété awa ezali ba mama bango monde ba kombolaka to ezali ba service penza au l'état tia. Ba service nakuta ba service mo bazalaka ba des personnes de na mona ba kombolaka ba tsaka propriété. Kota propriété zali de ba mama ba oteka libanda fo ba ya koteka ndela ba mesa ba espace ezalate. Yami balé bo c'est la banque ba wese tuka wese zate ko yesa bango passe place ko soulager zate. Mkina zaiki na ngoya ngwana. Merci maman. Mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Mifi. Mama Mifi awa tozali wapi? Tozana wenza Sekomaf. Na wenza Sekomaf tokuti ba mesa ezali vide mais ba mama bozoteka mopanzi. Pona nini bo préféré boteka kotoyo alors que ba mesa ezali kuna boutique? Biso mo to préféré toteka na biso po kuna ya kati. Moi bakila ba mona nezate on mo biso to préféré toteka na biso combien de temps depuis obandi oteka? Na to umelika po wenzo eza lelo te bana to za mikieti to komi boye to boti eza kaka to banda kala to umeli pena. Ba difficulté nini bokutana nango na kati ya wenze na bino ya Sekomaf? Ba difficulté kanga la mola randeti na rolo bana batatike mususu ko ya bloka mukie mais bakotia to batike ko na 4 bots karatike mo to zote ko zo ne lote mais ça obligé faut futa tike. En plus wenza to do mola salité soin pesate. To yaka ba biloko to zotiaka bongo ba messe zali fallait ba ranger ni wenze kaka espace pena malunga ko tekela ezate. Yalo molelo ngalingala lobaka ya ngwana. Olobe likambo espace mais tomoni quelque part wana espace moko bandeko ekomi église mais apparemment ezaki wenze. Oui, ezaki wenze mais lelo bati église a munene comme so to komi na kaka bakilia bazomona te bakilia bakomo kota na passe po église ile eko kanga place espace. Église ango eza nani? Est-ce que boyebi mukolo église to ba konzi o ba pesa ki espace wana eza wenze? Papa wana ngana yebite ebiso to monika église ba kotonga mais wala makambo wana yebite soki ba PC espace soki l'état mte PC so pende ni biso pe mwato ebe yate mais to monika église etongami. Bongo pour la makambo etali hygiène, est-ce que toilette ezali? Te toilette ezali te ponde singa pe na ninga kota ba toilette ya wenze te pona ya kana tek na 6 na kei. Wala pina etala ngai te. Caméra na yango Mama Mifi, message nini relancer na bakondi mboka kobanda na ba bourgmestre parce que wenza Sekomaf feza entre commune ya Kimbanté na commune ya Njili donc ba bourgmestre bazami balé message nini relancer kobanda na bango tiko koma na tata mokonzi mboka. Bon message ninga ko pesa na mokonzi mboka Fati ye muta ko yeba kana ko bongisela biso esika wenza Sekomaf ko bongisela biso ngo pena. Tous à la kimia pour la côté campus pour tout le monde na rapé boé bakamne kangi espace tous autres déclarer ni mamba côté ka tous a na kaka makas azula biso pe des solutions à problème il y a wenze oyo pour na côté ka et là on ngala lo bakaya ngwana. Merci beaucoup Mama Mifi. PSB télévision. Et les
Mbote maman? Mbote papa. Kombo nani? Kombo nanga Galvani. Maman Galvani, awa tozali wapi? Tozala Sekomaf, wenza Sekomaf. Toyeko kuta yo awa na mesa na yo na wenza Sekomaf. Vi na bino awa na wenze se passa ndenge ni? Bon, vi na biso awa na wenze ezala ngo moi bien. Ezala ngo moi bien, to aka na mo ba difficulté ba mesa, ba bongisa biso wenze, tana wenze biso ndenge za des autres. Bo bongisa biso wenze. So bongisa biso wenze, en tout cas to marche bien. Ba difficulté nini o bozo kuta nango kasi? Olobi déjà likambo ba mesa. À part ba mesa, est-ce que sécurité ezali? À part sécurité, est-ce que ba installation hygiénique ezali? Est-ce que ba toilette ezali na wenze? Toza na toilette ya sécurité, donc ndako suwa na ba kwa na ba côté mo ba ko bata ma to sani ni to subi. Ta la salité a toza pe na place mo bete ke ba bon service mo poubelle bo boka ba salité ezate. L'état a ta élection makambo. Est-ce que bon sécurité non? Est-ce que sécurité ezali? Sécurité ça n'a pas cas to comme d'aba 18h, to comme déjà dans insécurité mais na moi boy to ça me bien to ta ma so kitoko. Est-ce que vous foutara ba taxe à l'état? Est-ce que vous foutara ticket? Oui, ticket to futaka. Mbongo wane kenda wapi? Bon, ba chef a wenzi baza ba mutu bazo mbongo wana. Biso to yeba te. Tomoni espace ya wendezaki munene mais esika mususu bakangi ekomi église. Et ça maki ndenge nini? Est-ce que ba sombi esika ngo? Est-ce que ba louer? Est-ce que ba konzia ya wenze bayaki ata bayebisa bino pona nini place wane comme église? Bon, wana nde ba chef a wenzi ba mo ba oyeba. Po biso to moni kaka ba yeba bongisi ba ti église. Moi to landela ezate. Wana za makama ba chef a wenzi ndem to ba oyeba. Biso te biso za biso ba commerçant. To teki to kei. Wana tikali makama ba chef a wenzi to ba oyeba. Alors message nini au relancer et pas ba konzi ba Holanda yo kubanda ba bourgmestre ti kokoma na mokonzi ya mboka à propos ya wenze na bino? Bon, o ka ngana oloba ezake bakonzi ya l'état bataela biso likambo babongisa biso wenze bafulu boepe maladi babongisa biso wenze batila biso place ko boka salita en plus basela biso wese za so wese za to pesa kata ba 200 ba 300 examen moi bien que to kinda ko luke place ko suba que c'est soulager donc déjà moi passe on ngala lobika ya mwana. Merci maman. Maman bazon sala na bele boye toilette eza on a connu que le papa a dit de faire sa message au bayer Bruxelles. Mbote Kombo nani? Kombo na Maman Rachel. Maman Rachel awa tozali wapi? Tozali jusque na wenze ya Sekomaf. Maman Rachel osali bambula boni depuis au banda koya na wenze o. Na umeli hein? Na umeli vraiment. Na umeli makasi ya wenze yo. Et bon, ça n'a pas 10 ans muke. Na umeli. Donc oleki 10 ans na kati ya wenze o. Lelo na wenze o bozo vivre ndenge nini? Est-ce que olobi osali plus de 10 ans? Est-ce que wenze zali kaka ndenge zalaki to eloko changer na ndenga malamu to na ndenga mabe? Bon, eloko changer na wenze zaka parce que tozaka liboso na wenza mabaya. Bato on jende baya batongela biso wenze wana nde omona bon. Siko eloko ka ya grave nde za na wenzo yo ya pasi tozala nango te to na toilette te. Bozala na toilette te sko bosala ndenge ni po bo vivre journée mobimba okei lobi po ye lisu journée mobimba okei bosala ndenge. Ndenge na za boy. Soki pour ça masube ndenge na se soulager. Na ki mamba on soit na station. To so na na station e senga foza na mbongo. So za mbongo te okay te. So za mbongo te okimi mbongo na ba jardin wa kuna maecho ozomona kuna okay o se soulager mukolo bilanga na pe alinga. So ka lingi te yo moko ebika ndenge ko cascade ndenge oluka moyo mususu posuba. En tout cas, ils pas si vraiment au monde ici kabatu basangani ebele mais toilette ezate. Alors message nini ko lancer na ba konzi mboka o bazolanda yo to bandeko bandeko ONG o basala wenze oyo basala nini pona bino? Tozo senga ka lisungi na po baya plus une fois. To senga na muntu azaka ila otongela biso wenze oyo. Soka kozala na moningo aya ko tsela biso ta wese. Po tozana wese te. Oui, c'est mingi to mona kakita yena ko suba wa po wenze nyote za kana toilette mais ya biso na wenze c'est comme toilette ezati
toilette eza te yango eloko tosenga ndela soki bakoya kotala so situation tofifa na wenze oyo situation tofifa eza kwa situation mo tofifa lokwa bato mo bauti ata to bana mboko pene ya kati ba bien biso tozala kwa bato mo bauti soki wapi ndoka banyama metoza bato yango eloko tosenga so baya sala biso wese eza pena bien magasi tosepela. Merci beaucoup maman Rachel. Mbote mama. Mbote papa. Awa tozali wapi? Tozana wenza Sekomaf. Wenza Sekomaf. Kombo na nani? Nga kombo na nga mama Kamba Mayinga. Maman Kamba Mayinga. Mbula boni depuis obandi koteka na wenzo. Papa, nga na bandi koteka wa depuis 84. Depuis 1984. Wenzo ezalaki déjà. Ezalaki déjà. OK. Papa wenzo elokolo monyango esa wenze koko sala boite. Avant nan wenzo ya Sekomaf bazela nan bakonja likolote. O president ya wate. Boba oba tiana na liboso po bakamba basala kanini. Papa wenzo toilette zate. Tokoma neti baniao. Ozoyoka neti baniao elakisini. Kati shikoyo konyoko la te yaya shikoyo komko niko luka place kusumba yomoko yomoko me na wenze toilette zalaka te en plus pe wenzo yo tala bosoto tala salongo ezalaka nango te salongo ezalaka te kaka place yo tosoteka pesa mbongo place yo tosoteka pesa mbongo me pona ko bongisa wenze papa ezate est-ce que ezalaka afana bino moko ba bongisa wenze na bino fo ba konja likolo ba ya biso moko bo mkonja wenza zawa mkonja wenza na biso yeza azana plein droit ya kobongisa alobi na batu te lelo to koteka te photo kanga biso nyonso to bongisa wenza na biso ezala soin c'est ça siko musala nini ya sala ga mkonja wenza papa wana nyonso eza ya kolanda te ya koloba te toloba ekoma nango etse soko bandi koloba okomi mabe obimi mabe mama wana loba ki mabe na mokonzi ka ndenge ba mokonzi likola zali soki alobi aso sala mabe me mabe ya biso moko to vérifier ngote osomona papa ngai lelo yo osomona bana na nga nyonso na boteli bango na wenzo soki apembo ebimeli nga na wenzo kasi to sa vraiment mal vie na wenzo yo to sa bien te wenzo yeza agriculture ele saka biso bino bokomba jeune fille pona wenzete pona bandunda est-ce que lelo yo soko somi mbisa 500 boso 50 na ndako bokolia mendunda venza bosombi pondu osombi pondu 5000 bokolia boko kina ndako osoyo ka papa wenzo yo fo babongisango en plus pe to so mona neti elandeli ya wenze penza ke wenze balandela makamba wenzo ezalaka nangote nana olandela wenzo agriculture et les population est belée faut pas landela makambo agriculture mais baso kipete wenze sana toilette te tomoni pe église moko esalamia na wenze église ezalaki banda kala tango yo okotaka wenze oto eye koya papa likambo église ngana okota kuna te papa wana eza biso tozolobela makambo wenze makambo église ekipenga te mais bazu esika wenze na yebite bongo papa muto akoyeba ke bazui wenze nani wenze ministère ya agriculture biso ndenga bazo mene biso tokotala na biso tokoloba ni bango moko agriculture nde mutu ekolandela makambo biso angante ministère nde muta kogo landela biso soki balobi te bolongwa tokolongo na biso mais to yebite za wenze mais tokolongo na biso pona nini makambo ezokweya biso tokoko landela wana te. OK. Salité olobi yango, salité biso mo pe tomoni yango. Mais est-ce que vous futaka taxe, est-ce que vous futaka ticket? To futaka mbongo salongo, to futaka ticket à l'état, to futaka. To boyaka te, bongo tsoko futi ticket à l'état te. Est-ce que mukilo eza ya yo? Eza ya l'état, faut ko futaka taxe à l'état. Obligatoire taxe à l'état faut to futa. Bozo futa taxe, bozo futa pe mbongo ya salubrité, ya salongo. Mais mbongo ngo siko ezokendela pipo tozo mona ke salité za nango. Papa, wana bino bat bo yeba bon bisanga sikote ko yeba ndenge nini. Bisika mbongo ekende. Biso to pesa kaka. Bao bazwaka, bango bat ba yeba kote nini mbongo ezokende. Merci beaucoup maman. Merci.
Parce que ça ndé mon mais si ba moni que population est belé ndé ya mwana yo si on va ça si to lobité ba ça yo pe lo bango kasi yo pe lo bango na ndenge yo ba kana na posa ba ça so mo c'est zela batia kasi zela batia yes kombo nani kombo na Lina mama Lina awa tozali wapi tozali na Sekomaf na kati ya wenze na bino ya Sekomaf awa yo osali bambula boni depuis bandi oteka bon ngala bala rape kala mingi te 3 ans kaka na 3 ans osali awa bo vivre ndenge nini est-ce que ya liboso nanu est-ce que sécurité ezali ezana ngope tozana la police pe ezana ngo bon eloko ya mibale hygiène est-ce que bozana toilette awa toilette ya te toilette ya te biso sube ya te fo ke suba kuna toilette fo ke luka boy eloko ya misato propriété est-ce que service à salongo bazali ya basala wa musala bien to salaka donc to sala salongo donc ceux qui comprendre bien problème na bino ya makasi ezali nde toilette tozaka na posa toilette kaka bon lancer message na bakonzi ba otala yo yebisa bango nini bakoyi kosala pona bino na wenzo biso toza na posa basala biso toilette na wenzi pe mais wawela biloko voilà bandeko balandi ba chers téléspectateurs internautes pe abonnés ya PSB télévision botambola kinabiso na marché ya Sekomaf oezali entre commune ya Njilina commune à Kimbanteke totamboli na bino boyoki ba témoignage bo vivre ambiance o eleka awa bo comprendre que ba maman ba se plaindre pona problème ya sécurité problème ya salubrité surtout problème ya hygiène. Est-ce que ezali normal que lelo na 2025 na 21e siècle batu ba vivre esika aux toilettes ezate bakonzi mboka j'espère que mbela ya ba maman et comme libino bo pesa réponse bino moko soki ezaki bino bolingai bosala nini parce que esika toilette ezate ezali très difficile pour batu ba vivre. Imaginez ba maman musu basali 10 ans musu basali 3 ans awa mais bazala na toilette te. En tout cas message oyo et interpeller bakonzi mboka pour que vous trouviez solution. Merci Nabino Nyonso ne bozaki ebele ya kolanda magazine Nabino ya mokolo lelo. Merci surtout na fidélité ko bosanate ko s'abonner pe ko activer cloche à notification pour que o raté te ba vidéo nyonso o ekoya na sima ya vidéo oyo. Merci Nabino Nyonso boza ko continuer ko agrandir communauté na biso ya PSB. Bo partager lien à émission au ce que c'est Pelisibino na boende tokutani mbalasima avec le même plaisir. Au revoir. Baninga bakima yo pona solo mapeka, solo mutoki, to solo nyonso ya nzoto. Komi tungisa te pour solution na yo monani. Société God Aid et Memeli Bino crème miracle produit à Sika et Salamina Misisa banzete pe bafololo pona kopesa yo solo kitoko na nzoto. Tika ko salela ba déodorant pona ko bomba solo ya nzoto na yo pakola kaka sachet moko na mapeka to na bisika mususu ya nzoto po okoma na ntunga kitoko pendant 21 jours. Et l'on a crème miracle, pesantunga oye kukani na yo. Les mauvaises odeurs sur les corps. La crème miracle, l'odeur des essais tu vas. Ça élimine les mauvaises odeurs et ça dure 21 jours.